moi est-ce que oui va bien est-ce que ça kana nzambe ti lelo voilà la question. Un mauvais souvenir là vraiment les amis makambo ya mwasi na ngai il y a des motions. Voilà. Moi c'est nanga liboso ba problème wana mais vraiment et ça la qui et faire perdre nga makambo de eningi sayo partout donc vraiment mauvais souvenir vraiment la partout nanga na lobaka ja yango wana eza ba désagrément et ça la makana moi c'est nanga de créaka ba problème ti lelo so que ça que nous muta kuvanda pour détester yo pour ayoka kama bemoko wana mais andeo awana je suis Joseph donc on a web sabino que ayez le cœur de pardonner et Nzambe soit à l'imbisi à Bossana. Dans la minute où nous sommes des personnes renouvelées par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. La Kabunio sont déjà renouvelés et le Seigneur a l'eau qui est partout à Sikalelo et non l'Obinenge Zalaki. Bon, musique est là pour qui t'appelle Batunde Bakomisi à moi Wachita. Parce que vu les vies sur Malobanzambe, ils ont été pour corriger, construire. Puis ils ont été pour Malobabano, na bisoté, ya batata moi c'est nous chantons la parole de Dieu. Nous souhaitons que bana nzambe bako ya kolonio. Mais pour ça na biso ezali, bato yo ba ota la biso. Baza utile pour na biso pour na ba conseil. Bon rejeter kate, bon poussa na pour na conseiller. Quand tu conseilles quelqu'un, au monde a yomoko ke bolingo aussi la tena mutuana mais ce qui yini on a encore exposer les bosso à Satan obina Satan na kabeli yoye joyeux sakana na ye alors que la Bible dit exhortez-vous les uns les autres. Paul a recommandé aux chrétiens priez pour tous les saints du monde. Il dit que les saints auront toujours des persécutions et des problèmes. Donc ceux qui ont saints quand il sera au bon de la peau là-bas saint parce que les saints sont menacés. Bah on nous sommes les sous Christ. Bah on nous sommes battus à l'okola na oté ya bonobanzemu. Le diable ne les laissera pas tranquille. Baba ina ngana tuna yobo. Balobi pourquoi banda sœur Marie Misamwa kufa musique na Congo et ça va sur l'invité. Succès pe ya musique et ça va sur té. Attends ko yeba banzembo bien. Mais en plein Rwanda, on y a marié avec la race. Ça dit à quoi? Non, pas fait. Voilà. Ça y est, il y a quoi la moi faire, moi faire, moi te fois que les gars au salon en Angola. Fois que les gars au salon au cicatrice. Abimi accueilli. Mingi bango pour balobi que non, la change en tout cas la tiki dans la cour. Bah, aux ala tango moko ko le kaka nanda kwa pharaon, aux ala makasi. Après au télémi le la Moïse dans ma péché mission pour que nous délivrer mon peuple moko. Jérusalem, 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 mboka ya kawa. Jérusalem, 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 mboka bana Yahweh. Jérusalem, 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 mboka Yesu Kristo. Voilà, Nzambe apambola bino bande konyoso bozolanda biso na République démocratique du Congo, na Congo Brazza pe na partout dans le monde entier. Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob apambola bino. Ça c'est votre émission Écho International. Émission Écho International est présentée par le pasteur Flamme d'Angola. Tant vous yoka écho, ça veut dire ba nouvelle. Na portugais ba bengi yango ba novidade. Donc nanzela na caméra kuna tozali na frère na biso Cédric Makela, l'homme valable. Écho international vraiment to luka frère José Nzita na ndenge nyonso même na Luanda tonga yaka. Ezeka seka ye Luanda ngaza na Namibia. Ce qui a ye Luanda ngana bandoza peut-être na kin bande ko sala ba coïncidence na yebiki ba fanatique nanga obolinga ngana obolingaka frère José Nzita botindaki ngai na ya na luka ye na tuna ye ba question vraiment na yebiki pendant tout ton émission oyo to kosola na ye a toza na résidence ya frère na biso José Nzita azali parmi ba homme de masse na Congo pe na monde entier baza bato oyo soki apesi maloba bato pe ba yokaka bato sakate. Donc à ma gauche je suis avec mon invité du jour frère Nabiso, José Nzita n'a évité évangéliste ou le frère José Nzita, bonjour. Frère José Nzita, bonjour. Pas frère José Nzita. Le frère
José. Bon, parce que tout ni évangéliste c'est pour nous parce que dans la bâton monsieur c'est pas musicien tout ça dans la mission ou bien gars frère mon gars pasteur moi je ne suis pas frère je suis apôtre. D'abord bon ton dit makaka. Ndé lokola yo avec beaucoup de simplicité à la kanango tout ko ka ko libikaka frère José Nzita nzapa pambola yo akanda. Frère José Nzita na bi ke ko ezali mbala liboso na yamba yo na émission na ngai Éco International. Donc, tu as indépendant na parcours ma casse mais tu as likolo après tu kota na parcours na yo oyo to komi nango na mokona lelo. Na lobi je sais ndita obanda pena ko yemba quand to idée ni nezo la ki obanda oyembela nzambe. OK, merci beaucoup Papa Mboli vraiment Papa Mboli pe bana konyo sur le monde entier. Avec toujours pas dans nzambe lelo tout na bon moyen. Jamais na sepeli ko pesa biso bon moyen lelo. Tika kombola ye ezala élevé. Amen. Alors, parcours nanga eza tellement moulaye. Oyebi kozwa idée ya koyembela nzambe, ça c'est autre chose. Mais kobengama na nzambe mpona koyembela mpe nzambe, izelo ko mususu. ane une autre. Voilà. Ngai natikala jamais kopenser koyembela nzambe lokola international. Voilà. Nakoli na famille chrétienne, papa nanga pasteur. Oyebi kaka bana pasteur tomesani oke na église na papa okoma na église bagroupe ezalaka ya bakorale ya banini nde bozokota na bagroupe ya bakorale wana moke kokota na bakorale koyemba connaissance ezobakama. Voilà. Et na connaissance ezobakama nde sika toya kozwa goût ya koluka kosinteresse na musique ya koyemba na bainstrument. Voilà. Ti lelo nzambe asali biso grâce donc tout dépend de Dieu. Zambé vraiment des mots à salir que de comment boy parce que les gens à l'être mon côté à demande de côté Seigneur je vais être un chanteur. Non. Zambé le but c'est lui qui choisit lui-même. Amen. Il m'a choisi, il m'a établi pour la chantre na yembelaka ye banzembo et couper sa message et pas une abattement sur moi. Voilà ce que je peux répondre mais na kanisa raté que la volonté nanga non. Moi, je suis un mécanicien de profession, natanga mécanique na silisa, mais le long nzambe andingi nazala mécanicien ya ba mitema ya bato. Ça veut dire nazo yemba on va vivre c'est garo déranger et zo bonga na mutema, ça c'est Dieu. Donc je dis merci. Ce qu'on a lobi boye avant obanda oyemba. Peut-être ezalaki na enemo kwa zalaki liboso obande ko sepela na ye ope obande ko lobate. Kapé un jour na ko yemba lokola ye soit ko lekaye ça kanani oyo bandaka pena ko sepela na ye na temps oyo yo so t'appelle wana gloire à Dieu c'est lui surtout bimaka bato ba rappela mingi te tant on a bimaki bato bazalaki ezalaki kaka ya Denis Matou papa Patrice Ngonsoko va couple Bouloba vieux Charles Mombaya papa Le Moloto on est vieux Bakanguma Senga papa Mente tout ça mais mutaza ko sepela plus bango nyonso baza ko sepelisa ngana ya kolinga mingi bandela kolia ya Denis Ngonde papa Charles Mombaya vraiment ya baza ko impressionner na makasi na badoration baza ko ça. Voilà lentement et sérieusement toujours na frère na biso José Nzita parce que eza mbala nanga liboso na ça na émission il faut tout relever un peu parcours après tout kota na moment actuel où tozali sikoyo na lobi boye na parcours na yo na parcours na yo musical tant obimisaka premier album na yo na deuxième album na yo mais frère José Nzita ozomona te ke première na deuxième album na yo omataka makasi mais lelo ozali kokita pourquoi? Ok, c'est une bonne question. Oyebi lelo monde na biso ndenge ekomi ndenge mosusu par rapport ya ndenge pe tozalaka liboso. Voilà. Soki otali ndenge ntango toyambaka Yesu mpenza ntango réveil ezalaka na Kinshasa ntango toyakobetaka bangunda na église eyambelo ya makambo ya Nzambe ezalaki ndenge mosusu. Voilà. Bafrère bazalaki soki awuti ndako ya Nzambe ayoki mateyi azobima mai ya miso parce que maloba oyo bautoloba ekoti ye na motema ozosentir ke il n'a pas vu plus les danses amoni plus bato te mais akutani na Nzambe. Voilà. Mais lelo yo ozoyeba ndenge eza okende l'église bato bakende l'église plus mpona kolakisa bilamba mpona kolakisaka bango banini mpona kotala
kobeta na bango kobina na ye kozonga voilà baloba nzambe penza na kati na motema eza lisu makasi pena te eza moko ya bafacture oyo ekitisi bapression makasi ya makambo ya nzambe voilà et mpona biso bayembi premier album deuxième album ezalaka bainspiration moko nzambe akutani na yo outi na bapriere ya makasi voilà outi kobondela makasi nkolo apesi yo omati okutani nani na bambisi te okutani nani na masumu mingi te ozomona siko biloko yango biloko nyonso wana egardaka bonzambe mingi kati na biso sikoyo plus ozokutana ozokende azoba sincère mpona moto voilà plus ozokende plus ozokutana na bacontretemps plus ozokutana na plus molimo mosantu mpe azokita mokembo voilà ezalaka ndenge wana mais conscience soki eyeli mwana nzambe mwana nzambe azongaka epai na nzambe nzambe azongisaka ebible ye ne se repent pas de ses dons ni de son appel nzambe soki ozongi epai na ye azongaka na epai na bato tokoloko na koloba eza bato mpe niveau tokomi bakomi plus réticent ça veut dire soki mabe ezalaka mabe moko bosalaka oyo ata nzambe alimbisa yo me na kati ya mitema ya bato batikala nango voilà motiko biloko ezosala voilà alors ata oyembi malamu ata oyembi bien mais bato baotala o na liso ya lisumu moko oyo eleka déjà oyo nzambe alimbisa déjà bosala voilà ça c'est un problème dans l'église aujourd'hui c'est vraiment un problème donc le frère en Christ ne pardonne pas les autres même le pasteur mingi bazana aotaloka na liso lisumu c'est un pasteur aibi que moi je suis une brebis nazo mériter encadrement lelo soki naza emisu nasali défaut na kwei mais toi tu es le berger il faut sunga biso yela mateya osunga ngai bible ezoba même ata nzete soki ezokola bien te otia filme bokata na mite ntango mosusu ekoki kobimisa mpe bagerme c'est ça le problème de Congo c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui donc soki bayebeli yo na likambo moko bosalaki batikali nango na mitu eloko wana ekolongwa te ntango bazotala yo bazomona lisumu wana alors que toi déjà le Seigneur t'a pardonné makambo si esila ozo comprendre et puis osenga mpe bapardon na miso ya bato esi esila ntango so obongisa mpe na bato osalaka na bango mabe esi esila alors problème nde nzambe lelo na kati église nde yango donc banzembo nguya ekiti te nguya ezali kaka eya siko liso bato baomonela bao bazondima ngo bale voilà bao mpe bazondima ngo te bazali donc ekomi kwa akitu dubu mpo anini mabe moko eyaka nde elembisaka ntango mosusu mitema ya baoyo ebele bato yango bakomi mwa est ce que aoyemba so bien na yesu est ce que azaka na nzambe ti lelo voilà baquestion voilà lentement et sûrement émission ekomi vraiment na ambiance na frère na biso José Nzita voilà frère José Nzita nayebi ke na parcours artistique na yo mauvais souvenir na yo eza nini mauvais souvenir na ngai vraiment ezali makambo ya mwasi na ngai ya liboso voilà mwasi na ngai ya liboso problème wana nde vraiment esalaki ke perdre nga makambo ebele eningisa yo partout donc vraiment mauvais souvenir vraiment na parcours na nga nalobaka eza yango wana eza désagrément esalamaka na mwasi na nga nde créaka baproblème ti lelo soki ezaki lelo moto akovanda po adeteste yo po ayokaka mabe moko wana mais andeo awana je suis José siko bino mibale na azalaka na tort bato mibale bayeke yo moto azali na tort babilo mwa ndenge wana nayebi te bino mibale na azali na sincèrement nalingi na épargner bato baotala ngai voilà parce que la Bible dit vous ne vous souviendrez plus aux événements passés. Voilà. C'est vraiment passé. Parce qu'il faut peut-être récent, alors que déjà il y a 15 ans passé. Passé, voilà. Donc, déjà 15 ans, moi je suis à Koli, il y a comme Mukolo, il y a vraiment pas s'il y a Kolande la Kamboana, mais là qu'on a vu que ayez le cœur de pardonner et nous avons besoin de à Bossana. Dans la minute où nous sommes de personnes renouvelées par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. La Kabunio, ils ont renouvelé et le Seigneur a l'eau qui n'est pas parcours à Sikalelo et non l'Obinenge Zalaki. Bon, quelle relation vous avez avec la maman? Non, mais Azanaï, maman, Bananaï, Banana, Banana, quand même, vous serez là. Abenaka, Banebasulaka et un groupe bonjour, bon anniversaire, à souhaiter un bon anniversaire. Voilà. C'est bon, on est ensemble, c'est une sœur.
que j'ai rencontré que Nzambe a permis de continuer que ce qui wana mais atikali moi na Nzambe nga moi na Nzambe Dieu sert en Christ na frère en Christ ça entre nous na kati na Yesu Christ pe toujours ta. Voilà, nazosongela yo na pesi mbote na héritier Kasongo, mon grand frère héritier Kasongo mokonza Bruxelles, na pesi mbote na Sarah Lisasi et sans oublier Merveille Bindanda, mon père spirituel apôtre Idi Amin, Nzoki Mbombo Char Didier, na pesi mbote na évangéliste international Ange Mwamba, l'ambassadeur en direct na Paris, na pesi mbote na pasteur Tété Ndaya Azola Nangai en direct. Lentement et sérieusement, nous avons toujours na frère Nabiso, je viens de dire Oyo, Oyamie, na plateau Nabiso, na mokolo na lelo. Voilà, frère, je viens de dire, na lobi boye, lelo, pourquoi musique ya Nzambe na mboka na biso ya okita? Bon, musique eza ya kokita penza te, batunde bakomisi yango ya kokita. Parce que vu les vies sur Maloba Nzambe, ils sont utiles pour nous corriger, construire. Biso yemba Maloba Noko na biso teo ya batata moi c'est nous chantons la parole de Dieu. Voilà. Tout ce que nous chantons là c'est la parole. Et Maloba Nyos to yemba ka ezala be fait nango. Na bato bazo tila ngo pondima, bazo mona Nzambe. Na bato bazo croire nango, bazo vivre Yesu. Croyez-moi mon frère, ba on nyos bazo croire nango, ba o vivre Yesu. Eza elongi nini ozo tala la musique yango de. Ce qu'on peut faire c'est que malamu okozwa ngo bien. Ce qu'on peut faire c'est que mabe parce que ozomona eloko moko liboso. Ozomona nde eko ça yo pe okoma na lipamboli wana. Oyebi yaya. Un pasteur peut me prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Maloba wana ekoti kat na ngai. Et na kena ndako na bondeli Nzambe a opérer basine na maloba wana. Lelo so pasteur wana koyi. Ngelo bateke maloba wana o ekoti kat na ngape koyi non. Maloba o ngana kotsa na motema nanga c'est Jésus na tikali nango ikobanda continuer bosala miracle mikolo nyonso mais na yo kata on nzela nani na nzela mutu wana o apengwaki ozomona mais ngai maloba wana o ya lobaki malgré kopengwa mais ngapa nanga maloba wana etomboli ngai. Donc faut regarder la parole de Dieu pas les hommes. Batu bazo mériter conseil te yaye reprocher c'est ça l'homme mais kokamata makambo Nzambe koko kisangona ba comportement non Dieu n'est pas là. Nzambe za na makambo ya biso awate awa makambo na biso to réclame et puis ba na Nzambe na makambo Nzambe batikila ngo Nzambe a régler makambo parce que mutu moko taza wana akoki jamais ko yusa pasteur bona obongolo mutema pope ngazate. Donc lui dit mon serviteur tout cette fois il tombera 7 fois so Nzambe tie 7 moko biso to ko tia combien. Imaginez Nzambe tie 7 fois mon serviteur tombera 7 fois je le relèverai. Bon yo tie combien? Vous savez ce que promet ça. Donc les gars plus tous souhaité te basal dans Nzambe bakoya. Tous souhaité te ba na Nzambe bakoya ka mikolonios. Mais pour ça na biso ezali bato yo ba ota la biso. Baza utile pour na biso pour na ba conseil. Bon rejeter kate. Bon poussa na rapona ko conseiller. Quand tu conseilles quelqu'un okomona yo moko ke bolingo kosila te na mutu wana. Mais ce qui oyini oza ba ko exposer liboso à Satana. Obina Satana na kabeli yo ye, zoye sakana na ye. Alors que la Bible dit exhortez-vous les uns les autres. Paul a recommandé aux chrétiens, priez pour tous les saints du monde. Il dit que les saints auront toujours des persécutions et des problèmes. Donc ceux qui sont saints, quand ils seront au bon de la peau là-bas saints, parce que les saints sont menacés. Le diable ne les laissera pas tranquille. Il y a toujours des problèmes. Nous devons nous soutenir. Donc la musique n'a biso équité, musique n'a biso des formes yo zotal lango. O lingango de souté. Mais ceux qui ont lingango au monde etc. Voilà, frère José Nzita. Ba question ngai ba réponse azo pesa azo loba bino moko beaucoup yeba pour ça la réaction na bino na émission oyo. Voilà, l'autrement et sérieusement frère José Nzita. Bana poto parce que ba yebi émission lelo na osala na yo. Amen. Bana ya Angola na Rwanda bayebi partout dans le monde entier bayebi ke na oyamba yo bindo na plateau na ngai ya Eco International baba na ngana tuna yo bo balobi pourquoi banda Sœur Marie Misamwa kufa musique na Congo ezaka so elengité succès pe ya musique ezaka bisute ata ko yeba banzemba bien mais en plein Rwanda ton ya Marie ezaka ezaka sute ça dit à quoi? Non
Comme ça, les camarades, un manager, puis qu'on se bat la production scénique. Voilà. La production scénique, n'est pas les sous-té Nicolo. Bateau, Bako Kamatazum, bon, on a yé, a tué un terrain, au bêta concert au félé. Baya Babida. Babolé, y a né, Angola. Bolé. C'est que, awa, bon, le cola, la producteur, bah, nous sommes système à piraterie et boumi ma casse. Que ba producteur baza so sur penate que so ka ti mon bon na ya ko vraiment énorme ba comme réticent donc mais nayibi que nzamba ko sala biso grâce to ko sala ta ba autofinancement to ko sala ngo ambiance eza na ngona kata musique eza na ngo mais ndé sikoyo na temps na makambo ngo ndenge pesi ndé yango ekiti mokeme je vous dis la vérité que Christ est vivant to ko continuer ko tombola biloko wana voilà nalobi na ba concert nyonso beta bando kuma pena ya Joventita ba concert nyonso yo beta concert nini ozalaka soko fandi etika koko akitiba en tout cas ba concert na ngai ngaba concert nyonso na bimisa biloko asika siko yango na mkonenga ibate concert ni ya Europe na éviter ya Europe eza bien on a beta na fikini premier concert na ngai eza bien ya ba grand hôtel ya ba nini na beta ba concert ebele. Mais ezalaka na mwa moko quand même soko talo bité na beta nga ba concert mais oyoyo en tout cas eliki nyonso concert concert à Saint-Michel et à Belgique. Saint-Michel na Belgique on a yemba mbali boso na yemba moye telemi on a salle wana voilà na ba na yemba moye telemi mbala liboso oyo ba ganga ka makasi na salle concert wana na mona ngo pena kitoko makasi donc wana pena ozalaka soko fandi na vandi na tala kande na zako bina ça là bien voilà nzamba pambola yo frère Joventita nalobi sikoyo ba obina ndeko pungwaka wana ezali oyekola yango ou bien inspiration kwa nzamba pesa yo po uningana makasi wana olembaka te toyebi te ezalaka nini. Bon, chacun de nous a son style. Voilà. Là a un style nangai ezali kobina kosote et na landara mingi na sepelaka mingi na style sud-africain de babinaka. Moi j'aime danser comme les Sud-Africains. Parce que dans mon musique na ezala plus moi net moi exercice et ça la rappelle bien et ganda la taille moi moi babongo comme yo nene zate ozomona ozo garder taille ozo maintenir le santé moko pe ba exercice pour ça la yango wana donc kobina wana ezaka kobina te ezala rappelle exercice. Voilà, question monsieur ezali boye soko tali bilongi ya premier album na deuxième album mais le bilongi na nyonso ba pourquoi mais mutu nyonso te aza wana akuvanda ka l'église wana tina suka non eza bato mosusu aza kosambela na épée de l'esprit a voyager ake poto kuna épée de l'esprit eza te akoti na nini na mosu na résurrection. Voilà omoni donc problème ezani Dieu aosala te mokili ezo évolue ntango mokili ezo évolue bato mosusu avanda moni musique kaka yango moko tofanda sangisa ngo na eloko te ntango aloko osangisa ngo na eloko te eloko wana eplege eta moya azonga so na musique eza te atika likolo misusu aza koyemba na nga me nzambe apermettre ke bamona ye abimi bamoni ye libala esalaka nini te eye mingi ya banani lelo mingi bapanzani babali mingi bakoti na bafer. Voilà. Ça y est, na kota la moi faire ngo te fois que les gars osala ngona ngola. Fois que les gars osala ngo sikate. Abimi akei. Mingi bango poko balobi que non, na change en tout cas la tiki na ngakoye. Baza ebele donc. On peut la zo encadrer, baza batu net nganga azali encadreur. Batu nyonso bakoleka leka mabuku na ngana kati omona ngo tina ba musique kaka ya profane. Batu musicien mingi balongwaka bakompe leader côté na ye tout ça. C'est comme ça, ceux qui nous ont benga yo leader, aux gens attendent que nous les gars n'anda quoi pharaon, aux gens makasi, après au télémi le la Moïse dans ma péché mission, pour que nous délivrer mon peuple mon. Voilà, na mon otangi ba musicien profane, na bina ba musicien profane, nan bozana pe na relation ya makasi. Bon, na sola na bango bien, mais mutu corrélation à ma casse, en tout cas relation à ma casse. Mais vous solar na ye quand même, benga naka. Vous solar na ye, ko benga moi moké, so ko benga moi moké za fali. Donc pour attaque mbambulo banda ko te bengi donc to benga ni penza te apa to benga ni te banda mvulo bandi to benga ni te. Mais yende mutala ki pere mususu to komani, je me sais là,
souhaitaki ye bacondoléance tout ça donc baza bandeko oyo tokutanaka tosololaka ye. Ce sont des frères artistes comme moi. Voilà, l'optement est si vraiment toujours na frère na biso José Nzita. Na lobi boni. Tango tiaka Pierre Tombal. Il y a des fins na biso Mandé Misambo. Mais na landaka yo na interview moko lobaka na série. Moi na des fins Mandé Misambo lobaka na yeke. Aujourd'hui en charge na maboko na yo malgré mama kei pour encadrer. Ce qu'on a évité maloba oyo lobaki ti lelo osala yango encadrement wana ozaka ko encadrer ou comment? Non mais omoni na zalaki na pensée wana. Voilà. Sauf que bateau yo baza na entourage na ye ba encadrer ye bango. Ça va salir pour na bango. Ngala na besoin de pour na mbongo. Na besoin na ye pour na encadrer par rapport à na zakina maman bango. Voilà. Pour me ka koyebisa ye moi ba grande ligne. Parce que maman na ye to za ko solola. Na ye ba kinde maman na ye to évoluer. Je pouvais le dire kende boy sala boko kende boy. Encadrement ezaka ata ya koyemba te. Encadrement lokola moto avant que na maman na yo akoyebisa yo peut-être so sali boy ko za malamu, so sali boy za malamu mais lelo dommage Rita yana kisasa alukanga même pas na tinda kutu na sala moi texto na tinda kana numéro moko ya bato ya bureau na ye réponse na joie pas même pas nazaki juste la besoin de kuta na ye parce que j'avais à lui dire mais bon yo imaginez so les ana bato ba olengele loko mo pembeni je ne sais pas qu'est-ce wana ka ba ningo no ka ba musicien na yebite so banani ba encadrer bango moko ba ke na ye bango moko ba utamsa ye bango moko bon na oyebise ka na caméra so ba zotalanga sois forte et puis tika na makolo nzambe nzambe ka muta kosalisa ya ko ideo ta musu makambo ngana loba na yo Saint-Esprit a ko souffler yo un jour dans motema oyeba qu'est-ce que je voulais te dire mais mokolo nzambe ko peso temps pour monanga sala to monanga je suis l'ami de ta maman na yebelo na ko yebisa yo pour otambola bien la carrière na yo ya musique voilà ce que je fais. Voilà, enfin, je viens de dire que c'est rythme Misambo a un message na yo, a un message na yo. Question de David Bonabi, na quelle relation au Bozala Kanango na ba collègue na yo? En relation? Oui. Non, je les aime beaucoup. Ils ont une relation, il y a bien. Il y a un musicien, mon côté, Toyo Kanakatete. Vraiment, ce que ça a yebisanga. Et puis, yebisanga ma bien à sala qui n'a limbisanga. Les musiciens, nyonso, tous à bien à bango. Ngai na kuka regarder ma mutema te si y a un problème na lobaka so na lobi pe to tsingani ba pardon et si na voilà quoi beaucoup bomba ma mutema to yebite tant na zo que là est-ce que na ko mala mokali sous voilà donc biloko ndenge wana faut faire très attention parce que on ne sait jamais comment la vie les autres tambosa biso donc bande ko nyos ma otalanga je les aime vous en mutema na ngai na lingi bino mingi. Voilà, nasi na suka to chité na single oya o bimisi mikolo yo vraiment ezaki album vraiment ezaki to yana ba nzemba kitoko voilà nenga na tuna question bo na lobi tango fandaka omoni ba publier frère na biso Michel Bakenda omoni ba publier pasteur Moïse Mbi sikoyo kati na yo osantaki ndenge nini? Bon pas ces akina na motema parce que eza Yesu nde mutu azo samba voilà eza pena Yesu ka mutu azo samba Yesu nde mutu akiti valeur mais lelo on a kolobeza boye nzambe ye moko aza pe nzambe ayebi pourquoi permettre makambo susu makambo susu nzambe permettre ngo ezala mpona instruction na biso misusu apermettre ngo ezala mpona enseignement misusu apermettre ngo ezala mpona kovandisa biso moke apesa biso instruction apesa biso ate ya biso voilà donc nzambe aleki biso na bolingo aleki biso na mawa aleki biso na nyonso donc kosala ndenge wana ngala mbeka gloire à Dieu nzambe azwa lokumu malgré salaki pasi mais je ne pouvais rien faire na komisaka nzambe na biso nyonso. Voilà, et bon, ce que les lots qui nani a évêque beaucoup a publié parce que aux hommes de masse ainsi vidéo comme là qui ce que tant mon qui a un conseil ni européen ça n'a pas pasteur on va faire un commentaire na biloko wana conseil ni européen ça na efasa qui a mot rapidement ngala za mwana d'abord ça bango je suis leur fils
Voilà. nakoki jamais kokende kotrancher makambo ya bapapa na ngai. Donc avec je l'aime beaucoup. Voilà. Jusqu'aujourd'hui nalinga ye kaka. Malgré oyo nyonso balakisa na TV, moi je l'aime. Voilà. Donc eloko nakoloba nzambe oyo ya nzambe abenga ye ayeba ndenge nini akotambola na ye. Et je ne sais pas biloko yango mpe eza ya solo to alokuta nayebi te. Donc biloko nyonso oyo eza nzambe moto ye. Dieu babiso oyo tiki makambo nyonso moto apermeta yango eza nzambe. Voilà. Nzambe aza na mawa koleka biso. Avant makambo ebima na TV, Dieu connaissait que makambo elingi ebima. Soki alingaka boma yango avant tomona yango alingaka boma na yango. Va permettre leka pourquoi c'est lui qui connaît. Donc que la gloire lui revienne, yende moto aza nzambe ayebi nini alinga sala. Mais mpona bandeko bazotala yango mpona koyebisa bino mosali na nzambe basakanaka na ye te. Lelo akozala aza na faiblesse, mais quand tu joues avec lui, attention. Attention, ils ont la bambano. Si vraiment il est de Dieu, que banzamba beta makasa, parce que nayebi il solo à Moïse. Moïse a pexi en Israël lobby pour bal ma femmes étrangères. Mais il y a mon roi qui est une femme étrangère. Badani, baké tonga Myriam. Myriam baké tonga. Nzambe azalaki na yete Moïse. Tant bazo tonga ba Myriam. Azalaki te. Mais nzambe na likolo ayoki te bazo tonga serviteur na ye, a frappé bango la lettre. Vous mona. Donc biloko mususu soki vraiment mutaza mutu na nzambe, ba biloko ko tia ba commentaire buzo ba pona sentiment na yo, keba produisa amande. Ko tia ba commentaire ya buzo batela makambo ba na nzambe, to ba kamba basali na nzambe soko yebi ba source originalité na ngote. Pona zo yebisa yo eza pona instruction na yo. Je sais que kolo ba alungwa kuna, c'est pas grave. Mais na yebisa yo ba sumu communautaire et de ma batupe na life. Biloko ya ba ça veut osa sur te nango nous on dit mama même ata o monaki mona nowe moko cham chaîne non c'est ça chaîne to cham voilà oya monaka mutakala ya papa na sem voilà sem amonaki mutakala papa na mais moko alobi na kotala te cham azui elamba azongi a reculant aki afiniki mutakala papa na nous devons à chaque fois couvrir nos papas. Voilà. Nzambe akipe bango, biso na mayele tokozonga sima to finiki bango elamba. Toi enfant de Dieu, ozape moi na nzambe, mozo critiquer papa non spirituel, moza malamu. Quand tu fais ça, quand c'est ozo mi s'exposer yo moko. Ozo s'exposer yo moko. Et là on a voyé ça ba na nzambe, ezale lengité ya kobeta masolo wana. Ya masolo mo ya libabe. Tango zo beta ngo mingi libabe ekotela yo nzoto. Papa mokuna atei milimo ebele na mboko. Ezala batu mingi banga bakufa ba pêcheur ba kelo la pona ba papa wa. Pour maloba batei. Toko ignorer makambo basala te likolo ya ba erreur. Jamais. Soko sali bongo c'est que tu n'as pas l'amour et toi tu n'iras pas au ciel. Donc c'est mieux Bible bible to tonga te mais to bonde la pona bango. To sambe la pona bango. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Priez pour eux. Si quel Nzambe, c'est Dieu seul qui connaît et c'est lui qui juge. Voilà. Voilà, lentement ici, vraiment, tout ce qui est vers la fin, il y a émission, la vie, tout ce qui est motivé pour nous clôturer. Dans le frère, je viens de dire, les lois, je suppose, dans la scène, il y a pasteur Nan. Pasteur Didier Nkoulou et Maman Malachi. Dans l'église, la pépinière, na Matete, na Ngilima. Voilà. Dans la Samakolo, na Bango. Na Zana Seya Makolo, la pasteur Nangai. Voilà. Nalobi lelo sikoyo album oyo binisi ya sika. Okomi na 40e album na carrière. 6e album. C'est ça sous la bénédiction de mon pasteur. Titre nango La résurrection. Est-ce que na yembi je suis pas maudit. Je suis béni. Yango na moni yango na okomi yango na ba banderole partout. Ouais. Je ne suis pas maudit. Voilà, nabi siko banda album wane bini. Banda e bini. Sikoyo rendement nango za koma. Elengi makasi. So na coach na YouTube danga otala ba commentaire olela. Donc nzamba zo sunga. Nga na YouTube na la ate YouTube na travailler tout sur cette traitance na chaîne moko quoi ça à Forever. Mais à partir le 15 décembre tant qu'on a boaki je suis béni. YouTube n'a pas fait. Il y a plus de 4000 abonnés. Bazo kota kaka bazo s'abonner kaka. Et il y a plus de
200 combien de mille vies. Voilà. Donc nazo kendeka kana yebi ke tinza basonga mbule sila ba 1 million de vies ko donc bazo kota kaka bazo découvrir kaka malembe yango na oisa pe bandeko ba otalanga soko lingo koto s'abonner chose nzita TV officielle côté na YouTube pour s'abonner pe kaka comme ça ba clip ou systématically pour ba notification. Voilà dans le programme nini ozanango mikolo yo ko pesa ngo de programme ya kitoko ezala ki déjà to sala ngo na début en mars awa to tindaki ba CD et que les Chine ba tourner biso ba CDP et salamaki ne temps ba CD ngelo ngwa Chine confinement. Voilà le to ba CD ba nda mois de mars déjà confiné na Chine to zela avril banda bon de février to zela mars avril mai juin tout à l'année soki mai au fungwama soki à juin au fungwama de to pesa bino programme pour tout ça la sortie officielle de l'album et tout ça la vente officielle de l'album moi pour na ba CD déjà écoulé. Voilà lentement avec beaucoup de respect au téléma du polo lentement et sérieusement to komi na soupa ya émission na biso na yebi ke na pesa frère na biso José Nzita a repesa vraiment mot ya séparation initiale le mot ba dédicace ça a bien na ba voilà. À vous la parole. Merci beaucoup bandeko ba otalangai na ndinga na pesa mboto mingi na bandeko na bazana Londres ingénieur Moudi Miyake Nzamba Pambola yo ingénieur Moudi Miyake yende musala ya aménagement ya ndaku na Londres vraiment Nzamba Pambolo ingénieur Moudi Miyake ndeko na ngai la grande sœur de ma femme maman Clarisse Muzozona à la taille prophétique yo yonde kaka ya bongo babiso bapanzo na pamboli epe mingi na bosante mon pasteur Didier Nkulu na pamboli papa bienvenue en Sibanda en Sel le pasteur Amos Mbayo Kitenge le vice-gouverneur de la ville papa Néron Mbungu di gagna Nzamba Pambola ye na pamboli ba musicien na Mélodie du ciel na bosante mwasi ya ngai maman Rachel félicitations na mariage à kitoko malgré toute invitation limbiza ezaki bato so nga bazala maman Rachel Muzozona Nzita Maman Rachel Nzita Muzuzona, donc je crois, Azananda Kwazo Kangai, je t'aime beaucoup chérie. Nanga Vanessa, Sublime Grady, na Pamboli Bino, na Pamboli équipe Mba Mélodie du ciel, Nzamba Pambola Bango, na Bossanité couple honorable Kaboueloulou, na Yvonne Kaboueloulou, ma papa Martin Kaboueloulou, Nzamba Pambola Bino, na Pamboli P, ambassadeur Claude Mbumba, na Poto Marli Yalala, Christian Kassika na Belgique, Nzamba Pambola. Voilà, lentement et sérieusement, qui n'a frère José Nzita au Botinda Kingai, Naya Nasola, Naye. Nabi Koé, la première édition, deuxième édition, Pays Isali. Dans le micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola, na caméra. Tout à qui n'a frère Nabiso Cédric Makela. N'a pas simboté na Gentini Ashimaki. Reine mère. Libanga na Oyangwana, merveille d'Indanda, Sarah Dissasi, na pesimbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, na pesimbote na RTL photo Shalom Poumassé, Boss Mambote na Lyon, na pesimbote na Doudou Dougala Lumbu, Doudou Lumbu Dougala, moi na Panama, na pesimbote na Zigura, des grands artistes et comédiens Zigura Toko, Zola Nangai en direct à Bruxelles, na Moisi Naye. Zigura, merci. Voilà, Zigura, je crois, au lieu qu'il y a frère Nabiso José Nzita, alobi alangaka yo mingi libanga na yo, yangwana ekomi na pesimbote na héritier Kasongo Mobali ya Tatu #1 Nzamba Pambola yo, na pesimbote na Chimène Kouké, na pesimbote na Priska Jeko, Ali Boudiaki. Nazo pesaka libanga oyo na mon père spirituel apôtre Diamine Linzo Kimbongo char dédié na pesimbote na frère Justo Martins donc il y a la frère José Nzita fort yango na frère Justo Martins azana Luanda jour yo kende Luanda bo kuta na bino mbada lela yo fort pas Justo kende usa pensor ya donc je crois oyo kimbote na yo Nzambe apambola yo na frère Justo Martins Nzamba pambola yo na pesimbote na pasteur Vincent Makela. Non, pasteur Vincent Makela, Nzamba Pambola. Pasteur Vincent Makela, vraiment, Nzamba Pambola, papa Yaban Ebele, na pesimbote na mon avocat en direct de Luanda, maître Melchisedek Panzou, maître Daniel Tumba, puis maître Idi Amin. Nzamba Pambola, le fils Mayalala, mon partenaire de proche, Merveille Lindanda,
je crois dans ceux qui en a évité ceux qui l'homme de Dieu dans le message de message est ça qu'à prier pour nous parce que mokili ndenge komi ils ont senga mabondeli mingi pona biso nzambe vraiment a pambola biso ndenge bozo landa biso et kopesa ngai eloko akolia eza bien et kosambela pona ngai eza ko préserver vie na ngai donc senga pena bande ko nyonso oyo na musika ba yinaki musique chrétienne vraiment bosa l'effort ya ko pardonner bolimbisa bande ko nyonso ba biso nyonso afin que musique ezonga kitoko tozala pe malamu na bino ensemble na pamboli lingomba na nzambe nous na biso partout dans le monde nzambe a pambola bi voilà to komi na suka ciao ciao Jérusalem, 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 mboka ya grand roi. Jérusalem, 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 mboka bana Yahweh. Jérusalem, 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 mboka Yesu Kristo. Naleli naloyembo bana nzambe bolali wapi bola mokana pongi mokili yango ekomi na suka ye bilembo nyonso emonani kala nze mileniume mokolo ya bana nzambe naleli naloyembo Israel bolali wapi bola mokana pongi mokili yango